Gauthier c'est aza mobali ya solo. Mobali bakata ngenga. Nazali mobali bakata kanga ngenga. Yewa. Gauthier c'est. Gauthier Oumela aza na soutien à 100%. Comment on a vu? Donc, Blaise Créateur nous informe qu'Azana soutient 100%. Même Namoro, Yanga Moro. Gauthier Azana soutien à 100%. Le soutien est 100%. Voilà. À 100%. C'est la bataille. Na kofinga, mais beaucoup va supporter. Vous êtes faible na recevoir. C'est pas gentil. Gauthier, Maïle na yem toujours côté. Tala siko Maïle Gauthier. Tata na ina maman na ye babora mbongo dans les vidités. Classe sur atindara ye et nous ça va na musala. Mutana Maïle bon ça va pamne bien. On compte en place la teme Gauthier ngamo. Avant na ba goloba ya soutien 100%. Mais ce que tu as oublié nous vous avez pris notre travail. Pour biso ba finga. Excusez-moi. Mon épisode de Nissan ba charo makambo. Ils ont l'artiste monté congolais la génération où l'élo ouais finga makambo quoi pas donc tongo midi poko. Voilà. A finga makambo na benji au penant centre bukani donc tali rien. Voilà. Donc, comprenez déjà. Je suis la madre, c'est belle santo et dans mon salina bomoye. C'est belle santo et dans mon salina bomoye. Parle mouyaya, c'est belle santo et dans mon salina bomoye. C'est belle santo et dans mon salina bomoye. Ce qui est Seigneur Mela. Mela. Ngala za na respect à l'animateur tout au babo karabia. On va travailler bien. Non, Obama, mais je ne respecterai pas. Respect, je respecterai pas. Et là, on a cette là qui la fois passée, au but qui est babi, t'as un fort à boire à bien. Asa animateur, t'es papa. Asa animateur. Au moins que mon tour ça la ignorance. Sur le PC micro, au tourner Blaise Créateur, avec ceux qui travaillent bien. Est-ce qu'on reconnaît le savoir-faire et un mot? Ils ont péché? Non. Ils ont péché, t'es. Si on a des granates, va boya kaba. Aza yuma, aza complexé. Net ne va bercer boya. Ebele baba yuma. Net va boya, net sur yabiga boya. Na boya ne générique moko. So azara danger. Fanga là ça Blaise Créateur kao. Enga na beta. Kile sabe mo sina linga gazo kakala mama koma chele oui. Na quartier va moni la fundo ya pamba kona de la mibali. Le vipa ya jala teke shipa mi mo se me pende ni bande. Comment on va bien? Ceux qui ont babana, c'est qu'il y a des amants. Pour on a bien dans les bouchons là. Et on a beaucoup de compter à zéro. Il y a des gens qui parlent, des gens qui ont parlé. Et bien on va la studio T. Comment on va compter la studio boîte? Merci moi là. On l'a appelé un message. Il y a studio sur qui est ban. C'est qu'il y a des gens. Et on a beaucoup de ziza. Compter à zéro. L'album il y a Mawe à l'époque. Il y a beaucoup de c'est que là. Il y a ta voix na ina baf na tsala ko ba à l'époque. On a d'abord en 2001, on a 2006, si je ne me trompe pas. 2007. 2007. Il y a bien en 2007. Là déjà, avant, il y a un passage dans les panaïs. La bête a un album le roi compteur à zéro. On dit le roi Aziza. Aziza, ce qui tombe itan. C'est que à l'époque, d'abord on a 2001 ou 2002. Bon, on a 2009, 2010. Dans la 2001, puis Lazara jouait. C'est faux déjà, faux débat. Débat est au côté. Baï ou la rap supporter. Je rappelle que c'est ma chanson. Bon, on me zante mon langage là, yana mo. Bon, mon ingana mobali na yo, ah, bon ma moto, na ba place ya yemba. Na ba place ya sala d'intervention ba. C'est ma chanson, de ma place de ma tout. Papa Bengani, maman Nanako, maman Joël. Nous sommes à la place de ma Zembo. On dit que Mingi te sont les taquisons. Non, d'ailleurs, que n'a pas volé la main. C'est ma chanson. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divin. Bah, invitation en bois. Net
kaka basali ya mona Joseph tata moboko ya Yesu. Grand menuisier. Bonne invitation en carton. Na ba fololo nango. Jardin d'Éden. Invitation à boy. Bongo ya mukolo fait tilata mabe. Maison qui vient. A bosali binote. A tcheli binope promotion ngolé ya pamba. Maison qui vient. Badi ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez sur votre chaîne Congo et c'est officiel plus télévision aux air émission na bino que j'ai chaud que j'ai moto air to kabola chaud air to pesta rapena chaud hein c'est là de votre émission bolonga mingi que j'ai moto moi déjà et na kata chassa to kabola moto to pesta chaud encore une fois merci le général manager Clovis Fimpa et pourquoi pas le maman Doris Fimpa na Pesio bambote ebele pourquoi pas la grand pote Maya moto je te salue moté Maya Mansimba et puis Mandouzi bambote là une fois ebele encore Berlin na mitu na metese ya kubeba sia Pola Armel Wombo Jani Tambu un lac Mwero numéro 52 maison où to kosomba biloko to na mingi mais je suis pas seul sur le plateau dans un Blaise Créateur l'animateur de Ferrego la Jet Set tu reçois tant pénère sur l'année parce que ça chaud tu peux ça chaud émission oyo bato ba rezo occasion rotala ngo ba redécouvrir mambo belé o esengara bayo kapena na kati émission mais peut sur Armel Mboro font la déjà invité na ngai bonjour l'artiste Ouais, bonjour. santé ça va Très à l'aise. bonne nuit à sanga mwanda leginde Ah, mwanda, ito quoi. J'espère que vous avez eu un ouais tu as vu en ataï Mwanda, donc, souvent là, tu commentaires, bon, mon on dit, balobi kaka. Donc, balobi kaka konga na mona gimena lingi mingi bato botala ba mona peke mipa na yo Mwanda les gars qui bien, concert les gars qui bien, talaka na Mwanda. Donc, dans Congo central, on les a mabélé à l'EHPAD. c'est ça Donc, c'est tout à fait normal de réciter les capements positifs. Concert les gars qui bien, spectacle qui toko, bana Mwanda, va sepeli, babini, bayembi, babimite calmement, toujours un peu calmement, en tout cas, ça va. Et là, les gars qui bien, ils ont bien dans la salle, ils ont bien dans la place, tu bêta qui wana. Et bah, faire ça mystique, faire un baranda, un baranda disque, faire un baranda, un baranda studio, faire ça crash à tête. Donc, il on a déjà, quand on a date, côté on a déjà ulonga qui mais ça du temps tu es na Kishasa tu coûte ma kamusus na manet bani qui concert piaka concert batu bayete blues ko batu zelel ko la podium bo mo na full biso to zagi na site au mo na full place que tu ya welela et ça côté là on ça la débattre et puis on va faire sa réponse so mon image bango ba jotia wana ngapa na mona na mama bango ba ta image ya balance na moi ouais tozana na moi vers ba 15h tout ça la balance ba truc ba bani na kokota te ouais bango ba ju ba chamo faire ça limpia à niveau si vous est-ce que image à concert est combien moi te et puis directement et l'eau comment donc au baloba qui on la caméra et donc ba mauvaise foi mais le site est là qui biso mikolo to na pulu ya ba plein diarrhée ba plein diarrhée ya ba plein tout ça ba malaria ya ba plein donc côté plein on les a cop na biso même piaka ils a cop na biso. OK na ba réseaux sociaux na ba page et là on peut na expliquer ndé ba ndeko musu ba yebi mais qui motema ba bezo dominer pas na biso ba congolais ils a que Ferrego là papa Hervé na retour na ye moi voiture nez à la rap net bokaki comme sujet comme pas possible partout il y a tant qu'artiste bon là la yité et pineto bokaki pour chose à liboso ne pas dans la ciment la pese ko mbote grand poète Jésus de Nias notre yambo l'homme du moment et puis c'est normal mondele ko te la sala motoka aibi ke motoka pine feto ouais il y a un monde bacha pine réserve zalaka pour motoka obligé feto nzela za nzela sete za nzela pina iba sete za nzela mais aussi ça mambo ça va débattre et ça voyage ya motoka c'est normal et bah ça da motoka ba che pine à réserve ceux qui zap qui zabongo ceux qui belé ezaki ke pine to bugi bon ils a problème pine sur to bugi ba changer la tête beso pine qui ti mon pépé ceux qui ti belé zo kena kwa do che mon pépé
C'est ça. Biso to tokana baka. Ba ma mwana se ba baka. Ko elo ni ne ko malgo extra. Ba luka biso na problème bazo zwati. Comme des arats. Ba luka ba tona la fight, ba zo fight ti. Bon, ba luka mo na makasi. Pour fight mikolo ela li côté mobo. Il a point mobo. Il a la point mobo. Siko donc point wana migo ba na ba fight. Ko biso to na réussite totale. Siko ba luka biso na fight bazo zwati. Alors comme ko pousser bango ba créer siko ba biloko ba na ba monter. Yo simba peti. Yo simba kati. Donc ba fa na ba réfléchir bien. So ba osala. Et non et to sala po to lobby pe boye et salem. Mais il y a des gens où bazoloba déjà qui actualité za na ngambu ya papa Hervé mais bino moko bato bozala na papa Hervé to bato bazala na papa Hervé ba comprendre que vous avez l'actualité bon on va arracher bino ngo peut-être na dossier moko boye il y a plainte Gauthier actualité to za nango etalo ko mamba Gauthier seite Gauthier za makambo susu tellement na monoko na ye a défendre ba golo na artiste le padre na ba problème na yo wana ezala retour so yesengi ke ba golo ba tika yete na ba problème azana mwana ba otika yete ba PC ba bige bino bozana sima na e bo PC na ba avocat ba PC e poids à 100%. On comprend dans la minute oyo biso ezana bato ote ba koki ko ya ko lobaki bazo distraire biso pona par rapport à makambo le biana ba distraire biso par rapport ya quoi n'est-ce par rapport à nini biso toza dans les bokomika basé na histoire à Gauthier bolinka mambo Gauthier inta actualité zo kene na ngambu mususu actualité zo ke côté mususu actualité bana to simba ngo awo e kotika biso te puis to kotika mote toza na moti suka yolo actualité ke na ndeni Gauthier aza Gauthier so isengi ke ba goulois batika ete bakotika ete wana za obligé. OK Wana c'est obligatoire so isengi ba goulois batika ete bakotika Gauthier te bakochaika kapwa c'est normal mais pour le makambo ya kotika actualité wana o mato kita actualité to kotika moti c'est ça actualité za la maboko na biso na pesi long jamba mbote belé banana bandeko zela frère na ngai manike yo benafo na yo luka pona mwamba manike bon l'artiste crie fort oya yo tozomona na makambo mungu crie fort oya yo moko vanda rabolo ba bes créateur ko na bwaka yango epesanga pena makambo pesanga pembe moko na mutiliza la net crie ouais nazala ba créer belé nazala ba créer belé vraiment alors oboti mwana bana to baza bana yo malgré bana to bakokana te mwana na bizali na ye papa nyonso to aza na ndenge alingela bana ne mais papa kabona te c'est ça net nga pona nga ba créer na sala eza ba créer na mais naza pe na misusu o pena na beta espesanga makambo c'est ça net ba ata 2-3 crimes bozala pena oyo ata boke Mali soko bwaki yango mukili 4 minutes na ozonga na 4 minutes 4 minutes na sala biloko ebele comme on vient d'entendre de na tanga yo na ozonga na 4 minutes générique assez la première générique nanga o na bwaka e na kota na chez Jésus de Nios et apesanga makambo apesanga générique al bosse la 4 minutes sika na bwaka Jésus tozoloba batika biloba bodo ezaya yo te ozokende nango wapi wana Kinshasa mboka kotika mosi te penza pozela kayo sino ba ko pasola ba wana penza umato kita tozobina na facilité Jésus de Milias wana et comment le roi hymne national wana zakato lala kiso ba chambo fo santika animateur azoboka OK crier azoboka c'est ça mandale kinga na nyosa bolanda kitoko na yete belaka babilo to wana ils ont parmi les génériques et puis ça n'a poids en Afrique et puis dans le monde. Donc à partir de là on a compta. Avant on a masala pe babilo ko ya bien et puis ça n'a pas makambo et ça n'a pas que na sala le bless créateur ba générique makasi pe na beta na carrière na. Mais ce qu'on bisinga ke pona moko be mi balé oui ça là qui ba reconnaître yo partout. Mais est-ce qu'on est en dehors ya wana 4 minutes ça là qui ba yo mais ba misusu pe eza pene ke o mona pe ke o pe mo misiku pe na vina ngana beta ba générique belé na sala ba générique lokwa ba bonyoma wana le benga ngo générique te za chanson et kota seben c'est ma chanson na yemba du début à la fin yo moko wale bala ngai na kota le wana mato kita bonyoma izala ya yo c'est ma chanson izala nzembo nanga dans leader ex leader na yo ou ex patron na yo a bakise lo ezala nzembo nanga ngam na ya nango
Maman libala maina bota libala moya passé. Mobali na linga José ba mola chopo fasa. Night. Papa pesi mama mbongo, soma mbeto ndako. Mama soma mbeto bwanwa. Mama soma mbeto mabuwe, mama na minu yepuka. Nazalaki na ye na ute kuyamba votre ex-président la fois passée a bozara musicien ti a joueur yem ta commission musicien mais tant yo révélé biso que générique mobimba izaki ya yo mo tout salama mona nyoso tout ça nous étonne c'est vrai aussi c'est vrai venant le bas ouais la mission ah so big c'est vrai bon nga na pese bango te place ça na okota pena na point na yana mingi te pour toya comme moment ndenge moko moni ko réfléchir ezaka likambo ya tête et ozolo ba likambo foyeba na kombo naza nango c'est ça na ndenge bato bazwelanga na po ona nango soki pazaka po soki paza pote en tant qu'artiste est-ce que loko na loba ko kitsanga to ko matsanga c'est ça nga déjà avant na hier na passage na ngepa na ye na beta na boka na album le roi compteur à zéro na nzembo le roi Aziza soki tongo itanga sekela dalane à l'époque na boka on a 2001 ou 2002 bon on a en 2009 2010 dans la 2001 pe la Zara jouait c'est faux déjà faux débat débat au côté bayi kolaka ko supporter na rappelons que c'est ma chanson bon yo mezanze molanga na yana no omoni ngana mobali na yo boma moto na ba place ya yemba na ba place ya sala intervention ba c'est ma chanson et ba place na tout papa bengani mama na ndako mama je nyoso ba place na nzembo na otike mingi te so le tekiso nanda yake na tabola na bawe c'est ma chanson. On y a la mobile na yo. Mais avec le motel sous Robert tam beaucoup. Na c'est normal. On y a bilo ko ba générique yo. Lelo un jour atana kufi atana tikindule. Eza ba œuvre on a tika na vie. Eza nzembo na nga na ya nango na yemba et c'est la succès. Manda. Maman nzoto yi. Oui mais succès ça là. Eza ba biloko esalanga bien na kota ma la polémique mingi te garçon nyonso tout mona mobali tout ato beta balle na terrain te mais atana nenga quartier faut bobeta ta dada atama bala quartier sala bien mais na nenge pe o ezaki bwaka na Bercy mwana je crois ouais na bwaka na ye mais pas na bonyoma wana yo moni ga bonyoma na sala sous c'est bien pe ara la sim bala ka générique ka succès fou oui bi betela ngoto lote mabolongo yé na mabolongo molongo rapport na ko sala lo no mo générique moi makasi promotion bon non voilà ko beta no masola na te wana zale kaka olukelongi ya Jésus OK olungo kutana Jésus mais ba chelo bakal pa olungo kutana le patre mo le kabo bakal le kabo bakal bon na bi ça va na ça moi j'ai kisengi mo masalika mo makaka magugu makaka na betika mo makaka salama na veme makaka magugu na salaka makaka magugu po batna comprendre na ya lungwa atikala ne libo asama mai nde pesanga passage na mais force ya générique do makaka magugu wana bakina mo msundo un jour on récupère ça la mat balabina na zamona muke malingina balaye balobeza limine mama balabina zamona muke balingina balaye balobeza limine soki na beti makaka magugu gugu gaga babinisi makaka magugu na boka iloko kala balingina boka na molai maye molai maye sika na boka na molai ma yo kala ila mama ngasikuna kana tunanga kisola ndaki ya na boka na Bercy mwana wana boka na bango tout ya zongaki wana date de 4 minutes succès fou après frère ayo zonga kutanga na mwende bo to sala boulot to ko sala santé ndenge na santé ka lo animateur to yefa santé ka lo animateur to tant que avanda ka boye lelo ba TV lelo ba penege blaze ba blaze ba tutu ba blaze ka ba bana
yo moko tango boka na yo faut baloba bien soki ko mamba bana iseke yenda za mwana po nga na bimana wa liboso na ye nga na boki ba compter à zéro ya za na chez les parents azana na parler ay bina mamba ba studio te comment ba kota ka studio boki merci mwana olanda pena message yo ye studio so biki bana c'est yende mwana nga na boka na ziza compter à zéro na album ya mawe à l'époque ya na boki ba sikela il y a ta voix na baf na tsala ko à l'époque wana na boka na 2001 bango ba 2006 si je ne me trompe pas 2007 il y a bien na 2007 c'est tout ce que mama bana c'est yende monde mais na retour na ye eraya akuta Blaise Créateur na tela bango ka boulanger na pesa makambo comme il faut akina na zapena a pona wala mama na bango mingi te pona ko fula bango mais tellement ça question azonga ka travailler na ye to betane des génériques na pesa ka na pesa na c'est comme ça mamba lo baté place baza ba eba qui est FIFA de l'animation mais yo motso kuma obi benga pe FIFA c'est que comprendre que yo ndem to di omo dirige animation et na comprendre que tout le monde est libre ya ko adopter combo mutema lelingi ba capitaine baza ba ibenge bazali ba coach bazali ba soki nani bazali bato na bato tout bazo ba kombo na baza parce que na tala na za fédération de l'animation c'est FIFA de l'animation la génération nanga na me pesa combo opambate na sima nanga ou liboso nanga na za ba œuvre ou na beta ou na ke soki oboyi o matokita boyanga na kiboye na kibomoto mais pona ba cri générique soki comme na ba œuvre ba générique o ya mabe o rapena o isala pena ba to mabe ba loketo na bar na boîte ba bina ko ba mamba mongongo ba batela ya batela mwana mama batela ya mabie ya dola bina loketo zoningana ba chéri ba sepela Patim somo kumi. Look simple. Félicitations l'artiste Blaise Créateur. En dehors il y a Rolobani tu sens que talent ezali. Côté talent, nazara fier. Non yo kelenge pour ça na tika na plateau ya imbani. Nazara fier. Ay mission faut gâter le mot. Nazara fier mutunanga. Na côté kopo nazara fier. C'est ça. Na boleli sabat na bi sa charme. Na beta ba otike mingite sole tekiso otike mingite sole tekiso nana yakena tabara nana vous allez équatorien un chanteur animateur vous allez équatorien non moi je suis muluba ngana muluba et bon kinda banzila mingi ngana beta pena manda warime ya manda warime bayange batekela warime ya bakoma warime wo manda warime manda warime manda wobie loko na sala na swaka mando oyebi talasko nde na sakani na ezaka mando na zuka mando talasko place na oti nango na pesi yango sima mabe liboso sima nazaka na mando mais talasko intelligence siko nde pena génération na yo to ba animateur po bino boza ba po ba jantamisi ba bil no ouais ba animateur ba ina sima bino bo na ba brigade to oui ngala bimina na boki na 2001 na ba 2001 na boki ndio moso yo motala bulwa tu as peut-être la génération ça va brigade ouais to landani ouais vraiment numéro 1 de ba animateur so ba na génération na biso ngande numéro 1 de ba belsi ba leka ngande numéro 1 c'est la capo ebo ngande numéro 1 tout le monde est libre yo moso en tant qu'animateur et puis talent zawa oyebi pe musique na déjà ba to ba muganga ganga wana na boka na bango na beta bango déjà wana boka na bango non, c'est d'accord pour la PCP Mbote. En tout cas, travaillera très bien. Bazalarana 3 jours à l'époque. En tout cas, Basala Boulomoko, Soroboy, c'est ça. Ouais. Tout le monde est libre. Sur la devant caméra. Aloba Oyalingi. Alors, on a ensemble, on a ça la promotion à Bilo, vous allez mettre ça là. Alors, on a maman, il faut que tu aies un tes arolala. Pour ça, ma personne a tes enseignants. Non.
Boya, la première moins cher, Boya, Atelalaki, tout le monde est libre. Ngala za na respect à l'animateur, tout au babo bien, au va travailler bien, non Obama, mais je na respecté à bango. Respect, na respecté à bango. Et là, on a ce là qui la fois passé, au lobby qui est babi, tant fort à boire à bien. As animateur, t'es papa. As animateur. Au moins que mon truc ça la ignorant. Ignorance. Sur le PC micro, au Tony Blaise créateur, à web ceux qui travaillent bien. Tout comme là, ils arrêtent changement. Guerre ils arrêtent. Polémique ils arrêtent. Mais qu'on reconnaît que ça la faire patron n'a pas les padres, Jésus de nuances. Sur un plateau et comme Marambo qu'on reconnaît le savoir-faire et abattre. À hésiter. Sur la scène reconnaître que Yazabon, à ça la moussa bien, à répondre à normal, à reconnaître. Est-ce qu'on reconnaît le savoir-faire et abattre? Ils ont péché? Non. Ils ont péché. Sur mon modèle, il va boya à Kabato, à Zayuma, à complexé. Nitinde va bercer boya. Et belle baba Yuma, net va boya, net sur Yabiga boya. Na boya ne générique moko. Sur la zara danger. Faralal sa blesse créateur kao. Enga na beta. Kile sabe mo sinalinga gaza kakala mama koma chele wi. Na quartier ba moni na fundo ya pamba bone de la mibali. Le vipa ya jala teke shipa mi buse mi pende ni bande. Dimanche ba moni ala tima puta bible na maboko. Chaque tonge fadere mabula na bisa kola na dia. Kende muna na vile chele wi. To boka unaiti. Ouais. Tu beta na ye. Aye bia port nini na pesa na généré gon. Ce qu'on m'a renvoyé ba ya pesa ka combien ngalo ye sur la pesa moins. Mais la roya te pas beta masolo na eto na masolo na bicho. Ouais. Faut pas au fou la bato mususu. Mais elle comme m'a renvoyé 1 contre 1 to yebani. To beta na ye ba générique a boaka na boaka. A yokanga ngape na yokai. Mende yokai to ye to boaka. Net ne bobo alona dupidi. Yokai pe na nipa ba dupidi to likolo. Dupidi zo bosset danger. Dupidi za na voix mon vélo, kilo. Mélancolique. Dio na bino. Et puis talara ya beti. Ekoko mon caro na mboto. Ekoko. C'est le bikika. Monda timolinga. Ngale na mateli. Ma wala tirikola nordicola. Bagola mala. Patron de l'Ichamala yeni seganike. Yeah. Ya no sé si ta kimbinde kuyo. Bagola mala. Ale magelo ngangena rigilombo. Uzomona place na ilagi. Ya koti c'est le bikita akundoni. Ngana igala tele. So na lande de dupidi za likolo ya animateur mso bokala bango avant. Mais pour l'instant za likolo. Il y a la compétition. Batozo tanga baza na compétition te depuis des ans na compétition. Depuis des ans na compétition. Comme on a âge on beta na jongate. Depuis des beta na jongate depuis dit so ba bito ke mwanda to ke nai. So ba bito ke États-Unis to ke nai ne to ke na. So ba bi Paris to ke nai. So ba bi Idiofa to ke nai. So ba bi Mwanda to za nai. Côte d'Ivoire to za nai. Asa la compétition. Donc joueur asa la compétition. Asa la sélectionner à tout moment. C'est ça. Asa la compétition il fait du canal club. Pour pas sélectionner. Il y a un moment où il y a tchaki na tchele kaka. Ma wala tirikola nordicola. Bagola mbolo. Patron de l'Ichamala yeni seganike. Yeah. You can yes. Vous travaillez à quel niveau ça là? Et ça va discipline et puis animation. Animation ça va le là. Et loko yena mo liboso. Ko yana mo ya ni balete. C'est ça. Animation faut que barende na boki tri na ngaso musa yo bwa kango. Ça mon moi passé. C'est ça. Comprendre? Fazo apena tête. Ngala za mutu mo na ngako bwa simple te na bwa normal. Mais pena ba animateur ba bwa simple. Monsieur baza bena ko bana baba abani pena. Tusuka. Na jet set pe ba animateur bon. Mais ngapo no zo pena. Awa tozana bien c'est faux. Awa tozana biyenga na biso. Awa tozana piste ko. Awa tozana milango na biso. Moya komila amela na ye. Oya kolangwa alangwa na ye. Oya kosi asimba na ye. Awa ale tudu
doucement, toboyi makambo ya brutalité, tolingi makambo ya doucement. Après na ye. Sante kabene, tout. Donc ngana ya kaka simama de. Nesapeli akoti, Mike nongangi abimi. Rikulumbu apasi. Sante kabene, tout. Kaba tout wana. Ma chérie, elle est belle. Très belle. Doucement, toboyi makambo ya brutalité de animation. On faire développer on a nengena. Mon chose ça m'a peso monga peso nias. Ngai na bi s'adapter na style tout animation. C'est ça. Na yebi kolela l'animation. Mon ete mikolo créer wana awalinga ngo. Te bon alingi pa kota parce qu'ana abato kota na dynastie volume 2. Ametka komole de tangani. Azaki na surprise moi bisenga kitote tikala ebo zayi kitina. Ouais, donc kota pene. Je sais pas si awachi basu. Aya bene mission lelo na émission lelo. Awachi basu forme likola forme. Chache. Beta forme na temi. Ye mikatete. Mikatete Ma papa est boulanger à qualité. Ah, merci à votre concert déjà, le 9. Aïe, talent. L'artiste va s'arrêter, mais par rapport. Non, avec tout le respect qu'on se doit, je trouve ça là. Mais pour maintenant, ma question avant. Non, mais déjà que le titre, la mission déjà, bonjour à Blaise Créateur. Merci à Watibas pour la cadeau. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait cette émission de pour déterminer déjà que tu es comme tu es partout, vous serez juste aussi dans la bagoulois. Déjà, le coup appelé aux alabas, déjà la jet set, au élève biso aussi dans la bagoulois, bagoulois, c'est pas de tout bon là, biso, bah continuer pour s'abonner, bah aider biso. Alors qu'on s'abonne, ça va y a pas battre. Bah dans bazo qu'on s'abonner, bah aider rappeler biso na partager lien. Ceux qui va remettre sur la 30K, va y en avoir na pareil. Babola boyoki awa asengi bino s'abonner mingi bagolwa bokende epa mosusu te bilenge ezali awa azoluka kaka 30 000 abonnés soki bolingi botie même 40 bino bolingi 60 bino vraiment asengi kaka bosabone bele awachi basu donc asengi bino bosabone ebele bagolwa na bagolwa nyonso tout c'est très important bagolwa na biki partout dans le monde bozali bino bolinga bo to faina otondo to betaka masolo bagolwa c'est très important. Voilà. Ah ouais, déjà donc déjà j'aimerais s'abonner, ça va bien. Quel est le secret où est ça la bino bobeta concert parce que balobi la carte ya terrain wana ba tout ba beta apiaka. Ouais, ça normal. C'est que la bino zakini pour bossa apia wana. Biso to na diarrhée ba plein to na polo ba plein parce qu'ils aiment. Vraiment. Plein mikolo zo na parler na biso. Voilà, c'est que makamwa ata to beti wapi. Place tout ba beta ba salam pia kaso bo chill tout ça plein. OK. Voilà, on s'en battait. Place on aime la ba te belé et puis to beta bien cher. On a parlé de ça, on nous a dit $10 na niveau mwanda place wana za concert VIP. OK. Les concert na ndenge ya mwanda place wana za terrain moko. Za pena terrain moko za clôturer ba tout ba ya wana ba beta ngo plainte. OK. Mais les pas to beta ngo dada to zo na biso. Voilà. Et c'est confirmé déjà fin septembre aux États-Unis d'Amérique et puis le 25 on a tout le monde ba publicité ndenge to ça ba to ça na ma page. Awana lingaka vraiment bino bolo balanga buki ngana na bana bolo bagindi to ça. On a fait en septembre oyo to za aux États-Unis. Là si on a soko ba suma kamana te po. OK. Et ça linga siko bien do yo lo bien. Omoni bato bayibi ke to États-Unis. Voilà. Bato bayibi ke Blaise Créateur vandi bo. Ada na 4 États-Unis. La grâce à Joe Biden. Blaise Créateur to za na procédure ya que c'est na visa te. Voilà. Donc sauf que mon passeport nanga comme to utaki déjà. Ndenge to yaki. No yo sabino te chose visa la za combien d'années. Non le baté pour na bayuma. Passeport nanga. Mais c'est déjà des ans. Passeport nanga za na visa plein. Voilà. Il y a kafu. OK. So babila to ke lobby to ke. Donc le 25 novembre nous avons en Côte d'Ivoire. Voilà. Déjà non. Déjà comme ils quand net tous allés dans moi. Moi la dépêche aux ala. Ah félicitations et là c'est là que Moussa le Salem. Moussa les a rendez-vous. Il bino sur internet, Zara te ke bugena na TV, bino bosuka ara awa. Ata kikwiti bokindara te. Moni awa, awutaki mwanda.
corda utaki mwanda baki su Côte d'Ivoire. Voilà. Côte d'Ivoire bagena ona kusuté na masuwa te bagena ona nite bazuke na ona avion. Bien na wele bien Paris. Grâce à notre DG, le général manager Tonton Clovis n'importe des films par Clovis. Nous allons bon rendez-vous et mon équipement matériel ya nyama ba micro bon ba chaîne belé. Il a timé le soto keo to ke 4 saisons. Awalanda na Bordeaux ba Holanda ba ene biso ka ne ba matela ga le ba bone ba s'abonner ça va bien mais la s'appelle yo mon kondingo o yambenga déjà c'est que blessed to ki bo ki les États-Unis donc tournée américaine na lobi na ngo comme yo za mopandisango voilà vous aura basango na source comme informer na les sources voilà ba ina nga mais na ina ngolo bela OK donc yo linga ka bone la message news juste poto kabwana biso question sur que ezala kaka ba conseil ni pesa na ngotie sei oyo awolanda biso par rapport à nyonso azo vivre pour soko kebite ndeko gotia ko ta prison pe to tikali na histoire yo conseil ni ko pesa bongo to ke na biso na ngotie sei aza mobali ya solo mobali bakata ngenga nazali mobali bakata ngenga yewa ngotie sei kata ye pena ngenga pena na ndenga so ameki penelo kilasi pena papa na mama batanisaka ye eza kwamba te babwaka mbongo te so sona na muta mayele ko leki na mbongo me soka leki na mayele ke ba posture de faiblesse tima d'accord merci beaucoup so sona na muta mbongo so le muta mbongo sona na muto ane na late na mayele ko leka keba ye pas likona ngoso za aza mopanzi sango aza journaliste ya politique ya politique bango dasimbi presque côté politique voilà bango babanga na bombo ba parquet côté umela aza na soutien à 100% comment na vie donc Blaise Créateur nous informe que aza na soutien à 100% même na yanga moko Gauthier aza na soutien na 100% donc soutien à 100% voilà à 100% Gauthier il faut yeba omoni na vie awa ya on ba kimo mikolo boye ko la supporter na vie so zo ko la supporter on va beta na mabaro pambate OK faut uzala na cœur nene le roi la vérité supporter faut uzala na ko na go ka ile ni bolala olugima kambo na Gauthier ici ye bola supporter oh là là olugima kambo na fere bola ye kola ko supporter oh là là bino boluka makambo boye kola ko supporter te voilà obiki bozaka makasi na batak na kofinga mais bokoka ko supporter te boza faible na ko recevoir c'est pas gentil Gauthier mayele na ye mtozo kotele tala siko mayele Gauthier tata na ina mama na ye babwaka mbongo ye dans les vides classe batindaka ye eyusala pena mosala papa mutana mayele bonza ba makamnebe na kota na place la te me Gauthier nga moko avant na bagolo ba ya soutien 100%. Voilà. Mais ce que tant bino mo bonza et pena beau travail. Pour biso ba finga excusez-moi. Pardon. Mon biso te mesana ba jaro makambo. Et un artiste monté congolais na génération où lelo ou finga makalo kwa le padre donc tongo midi poko. Voilà. Afinga makapena na benjil open out centre kukangi donc tali rien yeleki nango. OK. Les kamso so betsa okara exemplaire. C'est ça. Mais si on met les kamso karaté, yo mo repese les kamso en plein. Biso peut to finga maki, ka na même plateau wana, ba dénigrer ki patron na biso. Ka na même plateau wana, muto na kota na communauté pona ebita za libandi wondi ba lembola gena na mpoko za ba pete. Garçon wana finga les padres mabe. Onde ba sopela ge maki ya mbeso ya zara bébé. Ali bandi bo garçon na bi kombo na ite. A finga patron na biso, loba pena solo na mabe. Yo moni biso to ke to landi. Moi je te beteka. Maman biso to kana note a ozoluka makambo yekola ko supporter ça va parce que celle bino ndeni ba trophée belé o to boyo kaka el morozozwa ba disque d'or mutu mo ya beti biloko za bisaka ba to pré moko boye ekoye bana weli pourquoi na boka pourquoi allez nazana soif Salvador de Mayo sini no mene junior de mama union européenne Océanielo, pesanga mai na mela. Na langwa, na boyanduka. Après na kuchinga. Yego yebana. Mokolo suka.
okolela yo na nani déjà na beta okosi biso petro na boka ngo kala kama bana lobo ekoyebana mokolo suka okolela yo na nani okosi biso petro eza parmi bamayele donc ozala kotomona ya mokolo eza bamayele na boka kiko kala ekoyebana moni lelo oyo ngana na commentaire oloba te se yango mais réponse na ngeza kaka na yebisaka bato ke ekoyebana soko tuna album dynastie volume 1 générique na biso tobwaka titre nango ekoyebana ekoyebana wana yango moni lelo ezoyebana mokolo suka okolela yo na nani donc kusko bozomona wana yango makambo nsala bino ekoyebana na na commentaire wasala te se yango réponse na ngeza kaka na lobaka ekoyebana. Merci beaucoup. Je sais pas ce qui te servir. Voilà, on doit déjà le faire. Est-ce que on peut se lever. Voilà, voilà. Donc il est là le dit, on était ma cosa qui se maille la monga voilà ma petite petite ma belle ma poète pendant ça vous pouvez. Non faut malanga. Là bas. Bon, OK. Déjà voilà. Donc comprenez déjà c'est le padre, c'est belle santo de Mazalina Bomoye. C'est belle santo de Mazalina Bomoye. Parle moya. C'est belle santo de Mazalina Bomoye. C'est belle santo de Mazalina Bomoye. Ce qui est Seigneur Mela. Oh, félicitations de Mela. Et Seigneur Bina. Et Seigneur Lata. C'est belle santo de Mazalina Bomoye. Voilà, pardon. C'est belle santo de Mazalina Bomoye. C'est le Seigneur Mela. C'est le Seigneur Lia. C'est le Seigneur Beta. Voilà, comment est-ce que officiel télévision voilà, c'est ton vanda. Comment est-ce que officiel télévision to lobaka biso tozala pona msala pona actualité to lobi na bino ndeka boye de biso to boyi na biso te bandeko misusu ya ba parti pris wana boyi ape tozala posa na bino mais plus ngala senga kana bagolo parce que awasi ngoloise. Voilà, donc merci na Blaise créateur par rapport à kondi invitation na biso na ndako ko ezanda kuna yo et merci na Cordon, merci na tonton Clovis Fimpa et maman Doris, merci na bandeko nyonso to travailler na bango Katifola Joyce Benzema Armel Momo derrière la caméra et puis Barli mais déjà peut non lancer invitation il jour ouverture il y a plateau voilà on sera que Blaise créateur Azala ouverture plateau parce que Congo c'est toujours changé presque nyonso tanga moko te toya tozana ba masse belé maka ozo baroya ba Nicolas Wamba ba Igor Lubasa vraiment donc c'est la famille et puis merci beaucoup na Armel derrière la caméra. J'espère qu'on donne la katana l'émission alors déjà voilà qui est là la souka déjà pour dire veuillez juste vous abonner massivement sur votre chaîne Congo et Sengo officiel télévision plus voilà les là ça à l'honneur azali ya posa kubagate qui batina mbogate na olia yo voilà on va voir là comme ça on va la voir qui la biso tout non wana pesi na bambote na aux États-Unis voilà il faut moni aux États-Unis na pesi Bob Manyongo mbote na aux États-Unis pesi mbote na Patou Bibwanga ba master nanga Tadi R9 na master nanga David Biaza wana bandeko nanga ba na States wana batimba ngai chez les spectateurs mère Lisa Loboko ya nani ya producteur na biso mémoire Bodimbo grand producteur mémoire Bodimbo alors tala ngasikoyo Fabrice Lolema Bakare Belé Jacques Enito honorable Pamphile Babaka 5 André Mamba na pesi mbote na Yemoko Laetitia Kikumbi dada mbote na yo Hervé Makalu 112 machine d'ambiance mbote na ngana Papito Mona na Dallas et puis na Yemoko lelo mba le gouverneur de Minnesota lelo mba grand poète wana ba vena nga bazakuna mbote na ngana Yemoko na moni Alain Kasilembo azakuna Papito Mona na Dallas mbote na place aux Ali vous avez aux États-Unis aux États-Unis basé belé vraiment Blanchard et tous aux États-Unis mbote na yo na Kitimba on a Paris Bera de Prince des Amunda Yannick Ayenga la monnaie visible Yannick Ayenga mbote na moi na Ervin Kinalao mbote na ngana Laskoni Mbunza Orsini Lumene mbote na yo mbote na Bestino Bilele lisusu mbote na ngana JP Mindia big manager mbote na ngai lisusu na Yemoko ya nani Chukelo mboto bokulaka mbote na ngai lisusu na
Arnold Matiki na bika boza ebele Linda Kenzo tozali na Kisasa mbote na yo mbote na Edi Makitosh mbote na place ozali Alta Moda mbote na yo Aris Nsambu mbote na place ozali mbote na nga susu encore une fois obiki bata poto bazaki ebele Nadine la mission parce que encore derrière le temps Chic Betoko Nadine Mbouile passa Nadine tata Linda 206 fibre optique mbote na place ozali Type Bokana de Bruxelles. Type Bokana de Bruxelles. C'est la rafie Rose. Rose la petite terre. Voilà. Rose la petite terre. Rachel Moneka, Mbote na yo. Type Bokana. Type Bokana lauréat. Type Bokana. Azara bona junior beaucoup laka. Mbote na place ozali. Nabike ya Freddy Matete. Mbote na place ozali. Boza ebele. Naza na liste te. Bo comprendre nga. Eric Ngoa. Eric Mulumba. Mbote na yo. Donc ils sont les bangati timbaka passer Lausanne mbote na place ozali Blaise créateur yeyo boze la dynastie volume 2 zoya awa to ko chité boité ça qui na le ma dynastie volume 2 omoni ba gaulois na ba gauloise ba meloma tout balinga la bonne musique ba zoze la dynastie volume 2 moni dynastie et Cécile na ga confirmer bango ke to commis déjà tous en étape il y a tournage sur la clip mastering mixage album et Cécile tous en étape à tournage sur la clip et puis ba générique na biso ya CAF na barumba ya kafu le pas de sali d'ici là makoloza na nzela bozo la dynastie en tout cas kola la kola muka awa dynastie Cécile bobomba bambongo na bino bagula partout bozo dans le monde bobi de yake dynastie volume 1 bobi place ndenge tekamaki place suka kene bo streamaki belé la streaming dynastie volume 2 zoya bo continuer sur streaming makasi bo streamer makasi et puis bo comprendre les résultats ni bo pesa biso artiste international asa consommé partout dans le monde entier de la dynastie volume 2 si on a mon bois en tout cas même si batu base la calme ba générique isa ya kafu ndenge le pas de la MB danger ndenge Blaise créateur a beti makasi ton elo ko moi mikolo ça qui va na nzala nango ma relation papa mikolo ça ka suki soki relation so simba te boma relation on na yoka bate boma relation soki kemite simba kate boma relation on a kama libalo réalisateur on a kama libalo réalisateur boma relation to botama bande ko simba kate boma botama bande ko simba kate boma na moni to panzana na moni to pabwana mwana bendana moto na nzela na ye donc mikolo za sepeli samzoto tango zana bombo sepeli samzoto ya moni nzoto izakaka moko lelo koza lo tongi ba immeuble tongi banda kwa danger so che mutu na sawa nyonso etikali mbongo wana ba immeuble no kota na sama beleki na ona yipsika batuke soki ozana bombo sepeli samzoto je suis le padre sepeli samzoto etango zali na bombo ye sepeli samzoto etango zali na bombo awachi baso sepeli samzoto etango zali na bombo ye sepeli samzoto etango zali na bombo ye Seigneur Mela merci, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous allons des annonces. Voilà, merci beaucoup. Merci à Congo, c'est mon cette télévision plus parce que vous savez les autres salema. Tous autres, vous savez partout vous avez pour cette actualité tout coup taper tout team pour la tout. Déjà tout comme une émission na suka tous qui m'a déjà derrière le temps. Cordon, j'espère na katananga aussi si la mission. Déjà voilà, merci beaucoup à Blaise créateur, merci na Baboula, merci na papa qui fait rigoler de nuances et puis il va la venir tout à la prochaine numéro. Merci. Ciao. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation pour la ardoise. Mais avec divers. Bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin d'Éden. Invitation à boy. Bango mukolo fait tilata mabe. Maison divers. À Bossali Binote. À Tchelibinope promotion Angolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given. Vous exagérez.